Tu es la principale raison de ma mort, Sabi. Wana maloba oyo mobali ya Sabi na kombo ya Nathan atika ki na lettre oyo akufi. Mwana mobali na kombo ya Nathan akufi. Ami bomi, Amélie Poison. Amélie Poison pour nani po akangi mwasi na ye na infidélité. Plus de 15 cas ya infidélité. Mwana mobali oyo akangi yango pa ya mwasi na ye. Yango a préféré pour na ye atika mokili akufa na ye. Papa Nathan. Jeune frère Nathan, Yéa Nathan, est-ce que ceux qui ont connu moi dans l'infidélité et c'est na yo au se donner la mort au kufa yaya et lo koni le kitika na mukili o yepesi pasi tala ndenge o pesi famille na yo pasi ya kosakanate pona mwasi na yo o kangiye na infidélité plus de 15 cas o yomoko moni sans pour autant o bayebi o mona o bayebi sa yo et pesi pasi o pesi ba parents na yo pasi kasi pour nini oluka solution ya ndenge msute yo préféré kaka o se donner la mort et pesi pasi baka yango oyo Nathan akangi mwasi na ye Sabine infidélité ezali baka ya ndenge nini yango toko développer yango awa na émission plus grave encore Sabi mwasi ya Nathan akenda ye kutu kobimana bayer tata lopango oyo esika bafutelaka pona nini nyonso tuwana afutaka ndaku te aswaka mbongo ya ndaku asalaka na affaire na ye kobosa teke Sabi mwasi ya Nathan azali basi oyo babenga ba petit android alinga ki via l'extro kasi avant bino balana o mona ki makambo wana te fiançailles musala nango nini et pesi pasi ya kosaka te lisolo oyo ekolelisa yo yo mutolinga kabibala bala na esa kabino chaque fois mwasi ya kobala batala kana bizalili ata akotakata ata akongenga onga linga pembe onga linga boy est-ce que le corribus and the gustibus to yebi yango non put disputandum mais il faut voir. La beauté de la femme, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Est-ce que komi yango li solo to kobeti la o lelo li solo ya Nathan na Sabi to sengi na yo o s'abonner, ne ratez pas, on se retrouve juste après générique. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo
po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel. Okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous, climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures, musique toujours au rendez-vous. Baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis. Kidimie otuninga ya adresse zwami wapi soit papier na stylo po koma Genesis Hotel et zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi. Ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance et peu fidélité bopesaka na programme oyo radio Loko le masolo et pas wapi tokuta na kapo na kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ya communauté africaine na baka yango chaque fois boyebi yango pe communauté africaine zali ba africaine presque nyonso tout kasi batu ya mangala ezalaka ba congolais ya Kinshasa te Brazzaville te kaka ba ngolais te même ba camerounais même ba Zambien, même à Burkinabé, tous les moutons baralingala, dans le programme Nabino Yangoyo. Un clin d'œil spécial dans Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo Yaya Toana at hiver, Bandeko Europe, Asie, Amérique, dans hiver, Kota na site ya Michael Josh, Okumona Bilamba ya hiver, ba jaquette, ba boots. Il y a bien, oh il y a hiver et kokanga yo malili ya kota kuna na moins cher. Soki ozo kokota la site ya Michael Josh te benga biso kokota na lien ya site wana tout kopesa au numéro ya administration ya Michael Josh pour na osolola. Ba ko ça livraison à domicile ko banga te partout ali yo ko bongo livraison à domicile. Et puis si passe ya makamu oyo moi na biso natan akufi na poison to ko benda matoyi anti poison ezali ya oyebite na kotela yo poison et puis oyebite ba kotela yo na circonstance nini benga biso to tu en contact na de anti poison pour na yo ozala déjà kitoko. Très bien. Ataba niki yango na porte na mutuka na climatiseur na mutuka na micro na wapi yo ozala déjà blindé. Benga biso pona anti poisson. Autre ba kité tolobi. Lisolo ya mukuse oyo kopesa yo passe ya kosakalate et que révolutionner esprit na yo. Tala Nathan akufi atiki ba famille na pasi. Atiki bana na ye na pasi abota bana 5 et pesi passe ya kosakalate bana ba kufi pona nini infidélité ya maman ezala ki ndengeni yaya na bara chaque fois. Yaya mwasi yako bala batala kanabi zaleli na yemba kanzembo wana chaque fois bokanza yako ba ko maseki mete papa fiston ayemba ka po a rappeler yo yaya. Il y a eu un jeune couple quelque part. Babala naki. Mobali comment na Nathan, moi si comment na Sabi. Les amoureux fous batou bayeba ki bango ya kosakarate. Kat na couple ndenge boyebi ka zalaka. Souvent, au comment la couple monsieur akaloyenge, maman akaloyenge, papa pasa loyenge mais mingi to mona kana couple là, ceux qui mobala ça calme, au comment la moi ça lo baka mingi. Ceux qui moi ça lo baka mingi mobala ça calme, ceux qui mobala ça alobaka mingi, moi si azalaka calme le la couple oyo ya Sabi na Nathan. Nathan azali un jeune
Oyo, azaki de ambition en musique, azaki musicien, avec la musique naïe, consort. Cette histoire se déroule en Zambie, hein. Cette histoire se déroule en Zambie, mais chaque fois, surtout l'histoire et l'examen à Mboka Moko Songolo, Yozwa Ngolo Kola Yapana Yopona Epé Dayo Matoi. Jeune frère Nathan azalaki na ambition ya kokoma musicien munene asala la musique na normal aboyine makamoko de gauche à droite a évolué aka kasi boyebi fi musique ndenge kendaka moi si na ye sabi asa ba jeune fille oyo ba petite android alingaka ba luxe trop banda akola pana bango alingaka ba pio asala ka zonyo soki iPhone 50 bimi azawana iPhone kingali songolo yedo modèle tout ekobima akolinga zala kaka. Ceux qui m'ont dit que maman mutuka ya muke Mercedes consort ya monité tala kutu musicien tel asoye mutuka tel yo so mate pour ya possibilité za ndongo mon côté oyebite ndeko asoye mutuka oyeleki ya mobile na yo azwi mbongo wana wapi oyebite camarade na yo o mobile na za mutu ya mbongo asombelo ko boy azwi yango wapi oyebite. Alors tout le monde sabi aza jeune fille oyo alingaka ba luxe au travers ba relation ya muninga na ye ya en fait ya mobile na ye boyebi ke ba musicien ba la ba relation belé donc mutu o yebani azala en tout cas na ba relation yango senga soki mutu yebani o chroniqueur journaliste consomme musicien joueur ya cahier de charge za randenge nini talaka ba radio lokole ba Michael Joss ba liwana. Vous comprenez? Obligé pena boyo moni pena donc Eric Shimanuka. Obligé pena boyo tel pena boyo na ndikuna José Kiana. Obligé pena na ndikuna ono mama na biso Brigitte. Donc o ba pena boyo tel pena boyo Maman Charlotte Caputo. Voilà ba cahier de charge ya radio lokole. Est-ce que komi oninga na pena obligé tel pena boyo Dijon le Chombo, il y a Maman Fran, vous comprenez, l'héritier du trône, l'héritier du trône à Liouante, Thibaut Abadou trophée, vous comprenez, t'as la cahier de charge à Radio Local, est-ce qu'on commis, voilà, les counettes, j'allais juste les arranger, vous comprenez, Nassime, carnet d'adresse, pardon, carnet d'adresse, il y a Nathan, Sabi a profité d'un mot, à Kouzoa relation mingi. Alors, tout le monde Nathan qui n'a pas possibilité pendant mingité et ça dit que si ko sabi abandi ko utiliser ba relation à mobile naïe ko utiliser un mot pamba télé ça chaque fois il y a ça là attention d'ailleurs moi si na yo mama bana ba présenter cahier pas n'importe qui tant que faire le baka mama bimaka suka ko bien la balcon à ça la raison toi ça la tort yo mo peut ça réponse na yo. Ta femme que tu aimes, ta femme que tu respectueux. Yango na tama kabane ko moi si ako sala musala te fanda kananda parce que moi si ali fleur azali mutu o il faut lengelaka. Yo musala na yo o exposera moi si na yo na Facebook, o moi si na Instagram, ta la maman. Non. Il y a certains temps oyo okoko poster maman okoko honorer moi si na ba mo na ka moi si yo na maman yo le caméra c'est pas tout le temps parce qu'il y a des gens o ba leki on a moyen ba koki ko tia mbongo anje pour na ko nuire yo l'argent répond à tout est-ce que komi to so la pembe aux radio lokole Nathan mes jeunes musiciens azaki vraiment na ba moyen mingité moi si na sabi alinga luxe abandi ko utiliser carnet d'adresse ya mobile na ye ne voyez pas à chaque fois la vie à l'élo il y a pas mes arachouté au pesi makambu au zui makambu Nathan abandi koyoka ba soupçon que moi si na sabi azoko bima na ba camarade na ye azoko bima na ba relation na ye donc nyo surtout wana pour na azwa kambongo moi si à niveau yo moi si amutu okosomba voiture mbongo sike outil ebanité. Mobala tout na yono et ça ba relation na ngana ndenge ni pesi passe ya kosakanate et suka wana te lo pangu oba wane ko futela et pesi passe ya kosakanate lo pangu oba wane ko futela ba lo futela lo pangu quelconque et sika moko songolo sabi akomi ko bimatina tata lo pangu wana yaya ba ko za mukil oyo aso matata lupango wana na bulu ni tangu mobala pesa ka yimbo parce que yemu ta alinga ka yemu ka futa mbonga nda yaya soko za mwa standa ko futa la ka soko moni mwa sa pression pesa nga mbonga ndaku nga mona ko pesa tata lupango sala ka attention sala ka angel ya to penio eza ka dilo kole est-ce que komi derrière mikolo mbongo ko futa la banque o te pesa nga na pesa tata lupango nga moko soko za la problème ya ndaku moi retard muke moi ça doit tout devant ak da ko sora tata ndaku sala ka attention est-ce que comprendre
Donc Sabi a comme ko mbongo apesa tata lupango. Alors kopesa wana on ne sait pas bayoka nini. Sabi mbongo wana soki afuta sumbongo anda kote akoma na ye ko bima na tata ko lupango. Ya exemple wana za légion à part Sabi ndengo wana. Eza légion. Eza légion. Sabi a commis ko bima na ba camarade ya Nathan et consort. Dans Nathan a monique leki. Boyebi ka ande zalaka. Donc batu bayebi ke Sabi moi si ya Nathan, moi si ya Star moko moi si ya musicien moko songo o bunda bunda nanu. Ndenge boyebi bande comme suba linga mingi moi si ya mutu. Na yote moi si ya mutu elengi koleka liboke ya nzobo to ndenge nini. Tantine Linda mbote na yo. Batu ba profitaka okomona mwasi azongenga mwasi azotakata yobite azotakata ndengo wana azongela po il y a un certain nombre oyo osala ye aza ndengo wana. Est-ce que comprendre basi ya vide baza ebele yo kolandaka basi ya bato tous mwasi ya libale ya de femmes mariées oyo bana molimo ya ekobo na kata bango. Ce sont des filles du diable. Babota mandengo na pona bango bakoisaka ba tsuyo la di mouvement na okoko ya ndeko nanga. Est-ce que comprendre to so la pembe na ote ya yokaka ça bien comme ko bibana ba tunyo stundenge na ndenge kutu peut aller plus loin. Babota bana 5 Nathan na testament na lettre testament na lettre o atikabi ndenge na liwana naza sur kaka na bana misatu o nga na bota na ye mi bale wana naza sur te ki wana bana na ngai na lembi na kangi mwasi na nga na plus de 15 cas ya infidélité. Alors pour la connuire yete boyebi mboko anglophone ezalaka atoki ko funda bakoyesa wana yo za mobali ya zoba comment est-ce que mwasi okima on sait que yo o se pesa mwasi na oto incapable ya ko s'occuper na mwasi. Alors pour la ko éviter makambo wana nga na tali star entre parenthèses na tali mutu na yebani je préfère na se donner la mort. C'est pas une solution. Nathan, tu as mal fait. Nathan a mêlé poison. Nathan a mêlé poison et kati mike Nathan a koufi. Ba photo bo mon défilé wana Nathan yewana Sabi pe yewana pas ya kosakanati. Moi si o asa incarné na molimo impudicité na kat na ye. Ya peut-être peu molimo impudicité te dolanda ba témoignage ya oyo ya frère Bernard Osalaka. Peut-être moi ça y est malabu. Peut-être mutu moko boyambaki na ndako na bino, bozaki na bino très parce que si vous avez 5 balles à 3 balles de moi ça bozaki très bien. Il y a étape à fiançailles. Mutu moko ayaki a injecté bino virissement abena après ta coupe na bino. Pour makambo oyekoma. Tala sikabu. Au lieu de divorce et salama, bah comme un niveau Nathan préféré qu'on se donne la mort. Est-ce que c'est donner la mort? Et ça dit solution à l'ikambu. T'as la sika passe ou à peste dans ma botte, ma botte naye. Kobota moana. Surtout maman 9 mois zemi. Oboti, oboko la moana bana de 0 ti à koy mukolo ba 30 ba 32 à 34 35 ans. Ce pas de vin à boire. Ce n'est pas de l'eau à boire. Souka la monde de moana. Na éviter. Ezo pesa ngai mutu ko soa ngai moko yaya pona ko bala mwasi ki budukite yango bacha étape ya fiançailles yaya mutu ata bombi comportement. Oui c'est vrai bala basi susu babomba comportement on ata fiançailles. Est-ce que mutu ko bomba comportement pendant 2 ans na éviter ça arrive tout le monde a payé yango tout le monde a payé yango mobile à l'étranger na Afrique du Sud na Angola to na poto wapi. Moi, ça tika la gouda ami bombi comportement ya kosakanate a bombi. Peut-être 6 ans après, tant que moi c'est en Afrique du Sud, moi c'est comme na poto a tourner. A comme mbonga mango ya ye, mbonga bana ya bengani mobali na ndako o ye moko mobali ba être na poto a somo mabela tonganda ko bengani ko ndako. O bengani ko ndako atika le peso kana aji mobali mususu a côte na ndako makambo epesa nga mutu ko soya ya. Et donc ça passe. Le cola, bon se rappeler il se loin la chaîne na biso awa. Oh ya docteur moko en Afrique du Sud akufaki. Azwaki mwasi ya bengsa mwasi na Congo ya awa. Mwasi na Congo ya awa abunda atinda mwasi akende États-Unis. Avant mwasi akende États-Unis njoka mwasi yaki awa azalaki mwana malamu. Mama ya mobali o na Congo mwasi kuto bane ko vendre pa na bango. Mama ya mobali bane ko lengela pa doki mwasi ya mwana ya kitoko. Tanga akoma na Afrique du Sud awa mama ya mwasi ya congé na Afrique du Sud. L'histoire de ça, histoire vraie ça na Afrique du Sud mobali akufa. Mwasi wana bengana mama na mobali ba bokilo na en plein boula. Abimisa bango na ndako.
Mobile n'avait plus un mot à dire. C'est pour vous dire qu'il y a des femmes qui sont l'incarnation du diable. Sambelaka aussi moi aussi. Et comment qui boude Mama bala ya mikolo zo kata na zo buka na pona kiburi budele ki na tango akala na tango ya baboti na biso nde balobaka batango bakoko na biso ki avant muto abala bakotala pe na généalogie na yo ozi mwasi ko bala ça va yebisa mwasi wana ya mama wala papa otune tuma mama koma mama na onani oko mama na kingadi koma koko na onani mboka na bino nini bofanda ki basali enquête famille wana eza malamu te famille wana eza malamu yango na lobaka chaque fois ya yo muto lekaka na YouTube surtout ba mama yo muto YouTube na yo ta ya kufinga kaka yo muto koma ba commenter ya kufinga ozolo na nini lobita makambe kozonga normal mwana no alinga bala ongo bala mwana ya fi wana ongo bala garçon wana o ba bêtise wana o ba bêtise na télévision o ya finga ka batu tala comment est-ce que au BBC casier judiciaire ya mwana na yo baby pour la background ya mwana na yo baby pour la comportement yo maman peut-être moi na no ya mwasi asa na comportement malamu peut-être moi na mobali ana comportement ya malamu mais pour la puisque yo maman au finga rabatu na YouTube au finga rabatu na télévision et baby c'est mon avis est-ce que compris to so la pembe awa za pembe la pembe radio lo kole webi yango awa litonge ya kate marakuja musika manga tulia kate avoka ku na simba kate solo na solo est-ce comprendre tala sikabu likole ya luxe ya tala lelo sabi via luxe et ça dit que aba na kusala kindumba kolanda landa via pressé ponini mobali moya za mingité akomi ko bima na ba relation ya mobali na etina tata ko lupangu ya na beni no peni o kaka bo umele sikala zo mona tata ko lupangu azaka na comportement la muté vis-à-vis ya yo agangi la ka makasi mais azaka gentil na mwasi na yo na ndenge ni fola na makambwana pourquoi est-ce que mwasi na yo mobali tata ndaku il faut que na refuta ndaku mais mwasi ali ngari refuta ndaku na ndenge ni est-ce que comprendre tala sika histoire o ya bina na Nathan était ya bino Nathan salima bea ko sakalate ya nazo ko insister na profiter entre parenthèses ya anti-poison ezali anti-poison ezali sombaka anti-poison ya kanda za kabopaya lelo peut-être soki osombi anti-poison au lait yango broyer ato ko voyager te parce que mingi ba somba anti-poison quand après la voyage te somba anti-poison o se protéger Bouma moko, il y a 6 mois de garantie, 2 mois, 12 mois de garantie, on ne sait pas. Tant qu'on y reçoit Kanda. Parce que, batum sna mukili, et ça va battre, on va maîtriser la makani, comme lesquels il y a c'est maîtrisé par Niatia Mweleki, mais sous ma kokarate. Moi j'étais dans Mozambique, je suis na tellement na Mozambique, na océan, na plage. Na moi si mon beto, totem, to, na Mozambique, ça rappelle, c'est mon télémi, et bah de Mozambique, mon nabino. Papa na Plamedi, Edigan Vumbi, Gilbon Tunta, Boni, vous savez bien, c'est que bien. Tu vas dire, mais la moi, avec un moni dogem, bama Luka, dogem, conso. Tu vas moi, c'est moi, la mutuka, moi, qui toque à parquer mutuka, à fondre les portes, à fondre les portes, avant il y a 2 minutes, à tchèboué na volant. Tant à bimi. Oh, moi, c'était une jeune fille, jeune laide, moi, si elle va 30 quelqu'un, soit attention, il y a 35. A Bibi à l'équipe, il se met le père où tout le monde a boy, à Martin à Bordi, voilà, yaya, à Mibouaki, dans l'océan, Nini, bah problème, l'équipe. Bah problème, tu évites problème, Nini. Au Canada, problème à Bolingo. Mais surtout, bah, mi, ça va poisson à Koufa. C'est pourquoi je disais, yaya, Sokio. Oso police nous donne un petit poison attaquant et pousser au salamabe au comme la poison au koufate est-ce que comprendre ce que tu n'as dit poison au koufate talent de relation quoi Nathan soki Nathan penado azaki mutasa liaki anti poison na nenga a se suicider a se donner la mort a mi boma ata liaki poison na melaki alinga koufate elingo neutraliser par après. Alors on comprend que oh ma vie est trop chère. Na ingana kufa pourrir pour la moi si oh to kabwana. Ya soki mobala osalo basizana na libala. Moi si osalo basizana na libala ya c'est ce qu'on dit divorce. Mais to la qui si on te divorcé, divorce ezali ma be a consacrer pour victime de divorce ezala kabana. Ezala kabana. Est-ce que comprendre
na kati ya couple soki likambo zali il faut ko solo là. Il faut qu'on solo là. Le coup là, ils sont embêtés avec un couple, un jeune couple. Un couple, ça va un jeune couple. Mon bas, il y a un problème, il y a beaucoup de consort. Olia, sur la moi, c'est un bombi en haut. Azoko luka solution na ndenge mususu. Moi si côté ozomona mobali azoki pete consort. Ah, ndenge mobali okipe ngate bo seke ye azoko luka basi mususu na libanda. Moi si na makanisi ya basi. C'est pourquoi je dis na ndako isanga mobali azala papa za la pona réflexion mobali. Tala raisonnement moi si. Mobali nga okipe ngate seke ya olanda basi mususu libanda. Ye pe akeko libanda azwa ba mibali mususu. Azwa mibali mususu. Nzoka mobali nazaki na problème abandé ko se faire traiter. Mobali ko kanga bango. Na mobali moko songolo. Ayebi sali bongo po ani otra sali bongo po na yo. Na mona ki okipante yo okome ko na basi libanda bité. Nga basi libanda te, nga nazaki na problème, na ndeko mona dokotoro sika na komi bien. Tala dialogue za lagité. Ma baisse côté déjà. Vous comprenez? Li solo. Et puis ba parents voilà pour la kaya sabi. Tant que vous connaissez moi, parents n'y ont pas moi na ya moi c'était un bal moi ouais l'ingara luxe moi ouais l'ingara logo boy talisa kabana dans le bagage chaque fois c'est trop important elle moko boyer à ta possibilité zali ya kolia bien benga ba tokola ndi mwana ya le tokolia loso ba décorer ngara mafuta mbila l'autre on loso ya pamba pour faire habituer bana na vignon surtout pas s'adapter le on me la ti to ba on tia rouge tia ma souba na li papa mba sans bleu bas sans nini sans beurre bali ande ngwana ba mesanaka parce que le lo ça na ba parents na yi papa ça na mbongo maman ça na mbongo bozo lier à votre fin mais tant yo ko bala o évite mbalo so ça na mbongo o évite mbalo so na mbongo yango tanga binonga mbala bien mbala bien na mbongo te ya okosuka mabe est-ce que komi to penio et puis si passe ndeko Nathan se de la mort pour l'infidélité, il y a moi Snaï. Atiki l'être. Tu as la raison de ma mort principale, Sabi. Je t'ai tant aimé. Je ne savais pas que tu allais me trahir comme ça. Tu étais pour moi la plus belle femme au monde. Je croyais en toi pour notre avenir. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu es allé sortir même avec les bailleurs. Tu es allé sortir avec mon ami Songolo. Tu es allé sortir avec le papa de mon ami. Tu es allé sortir avec le papa de monsieur Ntel. Tu es allé sortir avec même mes ennemis. Tu m'as déçu, mon ami Roussabi. C'est pourquoi je préférais de me donner la mort. Nami boma pona yo otika la vie otika na souci fardo wana elata yo na mutuke obali ko akufa pona ngai pesi passe ya kosakrate tala lisolo ya passe ya muke otobomela kiyo pona Nathan na Sabi. Ne vous donnez pas la mort, que ce soit n'importe quel problème et ça n'a na solution. Est-ce qu'on comprend? Passe ya kosakrate et bembe ya Nathan et ça na morgue. Ce qui est détail, donc il y a YouTube à l'ingaraté, tu as un extrait, il y a Bembe à Nathan, au moins tant que Ekobima, et puis si passe, il y a ceux qui sont intéressés au thé, peut-être, et qui sont intéressés de Komoko Songolo, et Sikamoko Pakala. Tout ce qui est bino, au partager, tout s'abonner massivement à la radio, la télévision, tout Tchakabaché. Il y a aimé vidéo, aimé vidéo, partagez pour sur de Komoko Songolo, et Sikamoko Pakala. Merci à Michael Josh, sponsor officiel. Il y a chaîne Oyo Bilama Malili Yakito que côté arrivage à Sika et côté à Michael Josh, côté à site Otalayango visiter pour tu ne seras pas aussi dessus. Livraison à domicile partout et Sika Ozali. Autre va quitter Tolobi. Grand merci à Chris Larise Pelende, réalisateur à l'émission Oyo, il y a assistante à Winnie Larise Pelende. Grand merci à Claudine Larise Pelende, la fille à papa, on a dit un script. Nous sommes sous la coordination, il y a Mamarina Umbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. La femme à la compresseur, vous comprendrez, c'est que bien que Nagandengwana. Voilà. Yaya, ce qui sont là, Robert Zali, Bengabiso, ce que vous avez commis tout ce matin, Tika Audio, Tolanda Odinayo, comme il se doit. Portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap! Et tchara! Kasi ya modo développé à titre Ozali Kuna Liboso, Tika Tolobana Oboy. Yaya, sponsor na biso ya Sika, Michael Josh. Au monde il va montrer Oyo. Montre à Michael Josh.
marque déposée à moi na mboka ezali ko sala mabongo na États-Unis d'Amérique bandeko donc mikolo yo biso na radio lokole kaka boy yaya to ko changer ba montre le la film tala ba montre yango ba montre oyo e wuti États-Unis d'Amérique et pas sponsor na biso yaya to ko changer ba montre le la film na radio lokole na to kata moko na sachet sikoyo na lata ya mbotoloba to kata yango na ba sachet yaya o sponsor na biso ya mikolo oyo tolingi bana ya mboka yaya yo biba kala na mboka oya na mboka bapaya ozo idéologie te yo kaka bilamba oui c'est vrai qu'on a ma bête mais idéologie no créa pour la mboka tala moi la mboka Mike George Mike déposé na ye bon moni yango montre là ça qui yango wana radio lokole ye a commis deuxième sponsor officiel après maman Charlotte Caputo Mike George ezali marque déposé à moi na mboka o ezalaka boko na États-Unis ezaka ka ba montre te bandeko de bomona wana Mike George ezali ba t-shirt ba chemise ba polo na ba soulier ba sapatu kaka de boyatra ba griffe songolo pakala siko oyo Mike George pour aller encore plus loin pour na ko faciliter bana ya mboka bana ya Afrika Mike George a un partenariat, tout actionnaire, moke ba actionnaire na compagnie o benga Visco. Baby Visco c'est une compagnie o basala ka ba wax hollandais na Hollande. Yaya talandenge mo na mboka liko tombola bendele na biso na mboka ba paya. Mike George. Donc bino ba bateka ba wax hollandais, o super kingal ba so bango na cher. Commandé yango à partir à Mike George. Numéro ya ngwa to tell you bana numéro ya ngwa na bo benga Mike George direct soki bongo le kate benga biso na radio lokole télévision déco yo to ko tia en contact na Mike George bande wana boutique na France na Belgique na Espagne na Kinshasa na Afrique du Sud yaya on a besoin de faire une boutique à Mike George pour ce que ba mbole belé na Afrique du Sud awa to na mikili msusu okomona courant ba magasin kaka ya Kombo alors yo soko lingo za mutali boso ya kufungula magasin na Kombo ya Mike George ya mwana mboka benga Mike George aliwa to benga sur radio lokole yaya okozo ba montre okozo ba super wax hollandais okozo ba soulier à Mike George ba chemise ya bien Tola takabana mboka Mike George ya kutu na biso doye mishokoto combien kutu mishokoto c'est que bien Mike George donc à partir ya lelo congolais nyoso tout africain nyoso tout mwana mboka yo zali fan ya radio lokole ya benga Mike George to sala ka effort ata fan moko ya radio lokole zala eloko mo ya Mike George parce que Mike George a son supporté télévision Oyabino, a son supporté programme Oyo radio lokole. Tala. Toko changer ngona na tina fenêtre na film. Comment ma montre yé, ba polo et yé, ba t-shirt, ba soulier ya Mike George. Donc Longonia ezonga et pas moi na mboka Mike George. Kulu doyen Michokoto, vous comprenez? C'est que bien. Donc, pour beaucoup plus de détails, yaya, quand moi je changer ma montre dans l'émission, le Maï, Mike Josh, Marga, Moko, yaya, on a un problème nous les Congolais. Tolingara, on a ta griffe ya bapaya. Ta sika griffe ya moi na mboka, to tombo la bendele ya moi na mboka. Ba Kondi, bote la biso na Congo, partout. Yaya, on a ta montre Kombo nini. Là ta montre Mike Josh. Vous voyez ngai? Ya mwana mboka. Est-ce que différence yena bango? Biso bango différence yena. Bo combien? Mike Josh. Yaya, benga na lombango, oza na boutique. Oteka ka nyoso, oba oteka marque oyo benga. Oza na salon de coiffure, koto oza na suki, koto ote moi étagère moko te kabloka Mike Josh. Te to supporter ça pour tout supporter mwana mboka. Voilà, o to loba kite, to lobi. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans.
toza na nyonso bana mibali na bana basi so toye awa bomoni oyo bana basi ndenge mwana azoputsana toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto oyo nde makambo mwana azobima ndire ministre ya bataille nyonso yango oyo basamuel bachuchu yango oyo abika latisa bana oyebi ndenge tobututaka elengi tala bafeste bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingi osomba biloko oyo omoni ke olingi osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okoti kaka na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.